Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Mbote na balandi ya radio télévision Kimbangiste baye bazuli bakuya bolandi biso na ngonga eye kotalise te tozana milulu minene awa na nkamba banda to kundola ki molulu mwa 27 avril to bandaki le 27 tikino moi lelo mozali kokoba na banza cérémonie oye tozana ngoya lelo ekozala cérémonie ya suka pona ko clôturer année du centenaire ya Mama Mwilu awa na kati na nkamba ndenge papa Simon Kimbangu banda mosala moye parce que ekokisi 100 ans ba mama ba clôturer pona mokolo lelo alors bande ko balandi awa to pas to zwami bozoka musique eza de l'autre côté eza côté lisete toza pene pene ya likambo moko boye eza nzinga na biso solo ndenge to lakaki bino ete to silisi programmation ba coupe to ye na coupure ruban ya mausolée ya mbuta nkwakiati alors bande ko balandi naza na invité na ngai mokolo lelo tata pasteur Kinke mingi bayebi parce que pasteur ngaliema ya bambule nzike na kati na commune ngaliema wazala ko kamba paroisse ya Delvaux tozana elongo bango bato bavandi na mbuta bango bayebi bonzambe ya mbuta bango bayebi nini mbuta ba mission mbuta zalaki nango kati na 7 ans toke musika te to pusa na pene ya papa mbote na yo papa pasteur mbote mama journaliste papa pasteur lelo eza mokolo monene oyo baza ko fongola to bakati ruban ya mausolée ya mbuta nkwakedi oyo tozalaki na ye solo bino bato bozalaki na mbuta papa se présente balandi na biso bayeba yo ozali nani ngai kombo na ngai papa Kike Waikadila Léon Joël natambwisaki paroisse ya Sangamamba natambwisaki paroisse ya Ozone naye kotambwisa commune ya Ngaliema pe naye kosukisa kotambwisa na paroisse na commune ya Matete kombo na ngai papa Révérend Kike Waikadila Léon Joël solo papa toyoki présentation na yo bino bozalaki na mbuta elongo pene na ye yebisa biso nano mbuta oyebelaki elolenge kani. Merci maman journaliste lisole za mwa muke mulai par rapport na tangu bambate papa mokonzi wa bule papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani na mama Mfumalongo bavandaki na Delvaux na Avenue Cheval pe na Avenue Lukongo les ndako ezalaki na 2 avenues à partir de wana papa bayebanaki na défunt papa na ngai parce que papa na ngai azalaki couturier ya fin maréchal Mobutu na mama Bobila Dawa. Alors bayebanaki pe na mama Mfumalongo mama Sidonie na papa simana yango papa balongwaki na Avenue Cheval pe Lukongo na ndaku ya papa Mfumalongo dengenda kuntima bakendaki na ndaku ya papa Mfumambanza ya Lunga na Kiangani Salomo kuna na Avenue Njili na entrée ya Avenue Baumbu comme toyebanaki déjà biso bana ya Delvaux to bandai ko kende souvent kotala bango et papa Mfumalongo nzambe wa biso azalaki kotambola na ndaku ya biso na kati ya quartier Mfumalongo ko ya avandi pe soki pe loka kolia pe akolia azaki na simplicité moko même lelo ba sympathisant Kimbangiste na baninga na ye mingi batemoyaka na bolamu ya papa na bolamu ya Mutankwakiadi alors Mutankwakiadi kuna na ndako wana yende azalaki mama na kati na lopango wana bavandaki na papa Mfumalongo tango bokendaka kuna na ndako ya mbuta bokokende kokuta ndako ezalaki na coin ndako ya papa Mfumambanza papa Mbenza et papa Dialungana nde mama Nkwakiadi abandaki kovanda ndako elandaki ezalaki ndako ya papa conseiller direct papa Mbenza ndako ya suka ya ngonde oyo ezalaki ndako ya papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na mama Mfumalongo mama Sidonie kuna nde to bande kende kotala bango kuna nde to yebanaki na bango pe kuna nde to bande ko découvrir bango
chaque jour oto bande mokolo na mokolo to bande ko kende mokolo na mokolo likambo ezali ko botama o ezali ko talisa bonzabe na bango eloko nini bino baza ko découvrir chaque jour parce que au lobby yango bino bato bo vandaki na ye bo yebi bango malam papa talisa biso eloko nini bozali ko découvrir malembe na banza ba oyo balandaka plateau to salaki na papa Lambert na oyo ya poto et circula monde mobimba on a yambaka papa Lambert na ndako nanga elongo na mama journaliste o bayaka na ye na témoignage sur monene ya papa Fumalongo papa Semo Kimbangu Kiangani et témoignage wana makambo na lobaka ezalaka depuis 1985 on nazalaka ko bela sérieusement na beli ba hôpitaux nyonso presque minene ya Kinshasa awa na kotaka yango mais malade bandaki ko sila te alors jour mosusu na kendaka komona papa Fumalongo na bi yepe aza mwana ya papa na kende po mwana kena mokoteza te parce que transport ezalaki te na kendaka pa ya papa tango na kome pa ya papa koma yeba kinga na kana régime mungu pilipili mafuta sucre aliaka te mama Fumalongo ya mbingai salinga mwa mbisi ya kolia ezanga ba mungu ba pilipili sikabona bande ko zelande papa apesanga prière bangali bondi mais tango na zonga kina ndako tango na zongi na ndako kuna nde papa ayako talisa ngai monene na bango papa Fumalongo papa Semo Kimbangu Kiangani atalisi ngai ete papa Kisolokele papa de Lungana papa de Ngenda Kuntima bazali susu te bakufi alo biso toye awa na Kinshasa awa na Nkamba boyete toya kotika bango mais na esika ete na mona esika bango bakeili place bazali kolela bango ngai bazali kolakisa ngai papa Fumalongo papa Semo Kimbangu Kiangani awa na mausolée avandi likolo potangwana ba mausolée nyonso oyo na etiamite na mausolée oyo ya papa Semo Kimbangu papa azali likolo avandi na trône okoki kotala trône wana deux fois te na rayon oyo banda ko bimakuna ya lumière mais baza ko yebisa ngai ke tala oyo akokamba lingomba nzambe ye wana 1985 s'il vous plaît ngana lobi mais non parce que toi benga papa ya Siros abi mais wana ya Siros balobi te ya Siros te nzambe nde ye wana na pamuki na ndoto kanisa mama journaliste awo bandaki ko yimba pamba te asambe na retard pona ngai menzoka nde na bonzambe na ye abandaki ko bongisa makambo pona nga sanke ngamoko na yeba po mingi bazalaka presser na mabondeli tozaka nezali wana mais tosala guerrière moi mingi soko ke pa papa zala patient parce que na tango se présenter papa zali ko tala bisika nyonso makambo na yo wuti pas zali ko solutionner yango na suka pecho mabondeli po atia conclusion elikambe kutana kananga tango na loti ndengo na tongo tango etani na bongami kaka mbango epa ya papa na kotala tata oyo tozalaka na ye nazalaki komona oui tozalaki komona babilembo bolingo na ye kotala pe ebele makamba bandaki kozoba na bato yango nde bandaki kokokisama partout maintenant siko nga nake kovivre expérience personnelle toye kozonga na ye kokoma epai na ye mama journaliste ndako ya papa oyo azalaki na mama Fumalongo mama Sidonie yango na se atango tozalaka presse te po lobi na biso toyebi yango te solo ndako ya papa ezalaki soko koti alimbisa ngai pamba te esengeli na sala témoignage po lobi so tokufi makambo oyo tozokende soko koti premier chambre ezalaki oyo mama Fumalongo ezalaki cuisine na bango mais deuxième ezalaki sika ya bapapa ye na mama soko bimina libanda kuna libanda ezalaki na makambo mosusu mais tango na koti mama Fumalongo azalaki ko préparer déjeuner na cuisine ngai na vandi na fuka papa na lo na sise koloba te ke na loti kana lobika na lo papa telinga kanga monoko achenga bima mama nzuzi moteme bandi ko beta ngambo ndonga na memi papa so bimisanga na kati ya ndako abimisanga cheka boye oka bado sala ndengwana po mama Fumalongo mama Sidonie ayeba te na bimi tango na bimi
Tango bokendeke epa ya mbuta bokomona ndako wana mbuta bande kozala mingi ndako oyo ezalaki ya toiture ya double toiture voilà. ezalaki ya papa conseiller papa Mbenza ezalaki na fondation na couloir wana papa ye papa ayebisi ngai loba makambo linga ko yebisa ngai pamba te makambo wana mama Fumalongo ayoka te tangu nango azana no préparer pour na makambo wana te nalobi ah mais papa mais ndoto nga mutu na loti iyo sala kite mais ndenge nzoko lobana nga na ndoto o nanu na raconter yo teke makambo wana mama Fumalongo azana no préparer na yango te abe loba ngana yebisi ah papa na loti ba papa bango misato bana lisusu te mais yo ovandi na trône bayebisi nga ozali nzambe e yo nde okokamba lingomba kino na suka ah bien kasi yango wana nayebisaki yo te mama Fumalongo aza no prépare na yango te atika Kinshasa po akende kovanda na nkamba nkamba eza lelo te ndenge oza lelo te biso oza komona ke nkamba ekomi ville nkamba ya bane 80 ezalaki ndenge mosusu na bane oyo eleka kuna alobi ah mais papa alobi kasi tangu ngai na kovanda na ebonga wana ndenge omoni mais tangu na kovanda na ebonga wana lingomba ekokota yiki lingomba ekokabwana ah mais papa ce n'est pas possible kasi yo za mwana papa 1985 je me répète 1985 donc nanu kutu tata solo pampate biso nyonso ezala bana papa Dengenda papa Kisolokele papa Dialunga na tozalaki ensemble tozoko ensemble oza kutu na idée te ke makambo to ko vivre lelo to ko mona kaya mais papa na 1985 ayebisi ngako papa Fumalongo papa Semo Kimbangu ngani nzambe wa banzambe solo papa pasteur bozolanda papa pasteur Kinke na bokebi bonso o beteli biso lolenge kani bino bovanda na papa pe oyebela bonzambe ya papa bozala na mama conseillère mama Mbuta kwa kiadi otoza ko sepelisa mokolo mwalelo bakati riba ya ndako na ye bovandi na mama Mbuta eloko nini ezali kotalisa bino bonzambe na ye ke mama Mbuta azalaki mama ya mokilo te parce que azalaki mama mwasi libala abota nyonso basi basalaka azalaki kosala ngo mais nini ezali kotalisa bino bonzambe na kati na bomoi boye oui mama journaliste nkolo na biso Yesu Kristo pe abotamaki oui nkolo na biso Yesu Kristo pe azalaki na bandeko ne pe bayebanaki aliaka amelaka abande pe kosunga tata na ye na kimenisier na ba misala mususu bomoto azalaki totalement mutu mais azalaki pe totalement nzambe mutu anko kedi sone pe winengo lobi azalaki mama azalaki na biso elongo abandaki kolia abandaki kosunga mobali na ye azalaki pe na bana ne misato mama Nelly oui mama Paulin na mama Bibishi bana ne to yebaki bango tozaki mais mokolo mususu Mbuta a raconté nga histoire alobi dangu nga na utaki mboka na yaki na Kinshasa abandaki kovandela mingi na sima ya jeteki parce que biso nyonso na Kinshasa disons les choses ndenge yango eza biso nyonso tobandaki kopesa lokumu mingi na bana papa Kulutu na bana papa Diangenda bana papa Mfuma Mbanza tobande komona bango kaka bongo menzoka nde likambo ebomba makende epai na bango bongo nini esala ki peke bomona bango bongo nini ezali kosala bongo bango bazali komona bango bazali komona te bavandaki awa na mboka to nini babande komona bango bato ya mboka parce que papa ndenge na bande ko répéter biso likambo moko au fil des jours na bandi ko comprendre nango ke tout ce qui brille ce n'est pas de l'or eza or te ato bande ko comprendre te nzoka nde likambo na bango babombaki et na bonzambe na bango babombamaki même description ya papa Mfuma Mbanza en tant que nkolo Yesu o ba biso na kati na Biblia balakisaki biso nkolo Yesu te oyo azana be éclat ya beauté soki ndenge nini abatamaki et maman kwa kiadi tia yaka na Kinshasa ezala bana ya Gombe okoto babandaki ko considérer penza Mbuta te Mbuta na simplicité moko impossible aza en tout cas eza ba rare femme oyo ngana mona si atango
mutu aza na likambo ndenge wana tomonaka bandeko bamangomba mosusu aza na kutuna eloko te mais comme azobengama archibishop azobengama nani mefotala baorgueil mais mbuta azalaki na likambo mais azalaki ya kobombama bapapa bazalaki na likambo mais bazalaki ya kobombama mbuta ayebisenga bi papa kiki parce que nga nazwaka chance ntango banome ngai pasteur na Sangamamba premier paroisse nga natambusaki elaki paroisse moko ezalaki vraiment ya kozonga nsima place eza na banzete ya mboka batie mwa kapo mwani mais en plein capital nga alobi nasacroche pa ya mbuta mpo asunga ngai na mosala wana parce que mingi so bakobengisa bana bapapa bando obengisa mingi bana ya papa Mfumalongo papa de Genda bana ya Gombe mais bana ya Nkamba babande kotia bango kate mais ngai na découvrir déjà parce que bande ko mona so na ke kaka ndenge yo moneli yango ndenge yango ezali kamata ba jeune akamataka fait papa colonel Mabumbi pe a sonam na ba jeune musalobi nzete obokata et maman mokozo kata nzete wana banzete wana nzete muso zaka na paroisse à Delvaux ezala nzoka nzete wana zaki chaque Noël quand on sambela ba le 25 décembre il faut yoka na balabala muto kwena na terrasse o muto saliboy nzoka nzete wana ba ndoki nyonso ya côté wana oyo ya quartier wana kuna babanda kwa kuseko kokuta na place wana papa akatisi yango na komona ya mbuta papa pesi oreba kata mais na komona ya mbuta nzete moko ezalaka na paroisse à Delvaux avocat soko le avocat na elengi avocat mais ezalaki na nini na trou moko ezalaki kobimisa banzoi wana kutu bakimisaka biso mbango même mama Gwemane ezalaka na kiti bakimaka mbango et on avait compris que manso mbuta alobaki akenda koyebisa papa ndenge yango ezalaki ça c'est un batémoignage eza ebele mbuta mutu azalaki abokolaki papa Simon papa Mfumalongo azalaki komemena monkongo mbuta alobi ngai nde mutu nabokolaki baleki na ngai makambo ezalaki mwa ebele si ndenge otalisi biso ete bonzambe ya mbuta bino bozali ko découvrir yango malembe balobi na biso mbuta tango azalaki na nkamba azalaki kokola mbuta azalaki kolesa baweki est-ce que makambo wana eza penza ya solo oui ngai na ndenge nini mutu soka kufi nde toyebeli mutu soka kufi ya ye esili ndenge nini akolia biloko bato bomoi balambi bapesa ye alia mama eza ba mystère moko yo na ngai mo to comprendre ngo ezate mais na lingomba to koti il faut to yebete ba profondeur spirituelle kata lingomba na biso okutango nulle part ba papa ba lobaka na biso dans bande ko lobana biso ete ba wei ba kangi bisaka na bango bazozela kaka biso mais ndenge nini mutu akufi akanga bisaka azela kaka biso na bosenga bolimbi de suma koka dana Eve papa dangena balobaki na biso bango nyonso bakoya to kosenga na bango bolimbisi mais soki bakenda kana bango kaka bakei mais bakoya ndenge ni poto senga na bango bolimbisi butan kwa kiadi apesaka biso témoignage wana et soki bolingi bokenda profondeur na yango soki bokei na ozone bayebi mama akomi lelo pasteur mama azali mama pasteur tuzolana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été na âge à commune yango ko se déplacer à moi passe moi na ye maman de Akiese azana école na terrain ya Delvaux moi na ne mususu maman Zakodi asala ka ba faire yenda zali présidente ya Afki Ozone yenda zali mukolo na famille ya ba papa na famille large donc la grande sœur na bango eza maman tozolana bazalaka na ya na nkamba kuna na ngombe Kinsuka tango mbuta zali kolamba parce que mbuta linga katanga ndenge ba papa mbenza batangi ndenge papa si batanga ke mbuta linga katanga mais ba papa nde balinga kiteke mbuta akota kelasi pamba te mission zaki na yango ezaki mission ya kelasi te nde mbuta a do protocole ya liboso o ba protocole so ba lingomba protocole ya liboso na kata lingomba oyo ezali mbuta kwa kia di Suzanne parce que batu nyonso bazalaki koya epa ya mama Mwilu muta bande ko s'occuper na bango mbuta mais na ndenge pe mususu
mbuta bandaki kolamba kobenga matozolana wana lambi se ba biloko esili sur ordre ya mama mwili na papa mbuta kokamata biloko amemi tango na tuna ki ba pression ezalaki côté ya Nkendolo amemi se ba biloko oya lambi tango bakokoma côté ya Nkendolo mama tozolana akitisele ba biloko na ye a se retirer et mbuta ayebise longwa ayeba konsi akena ye mbuta abandi kolesa awei mbuta abandi kolesa bawei mbuta pesa kanga pe témoignage etalaki indépendance ya mboka na biso takati ba musu azwaka chance koyoka yango bamona kaka mopaya moko aye tangu ya ye alobi mutongo elongi na papa Fuma Mbanza na ye ekokana. Okay. Mutu wana avandaka mwa tango je crois une semaine et pas ya papa. Yende mutayebisaki bango boye union sur indépendance par rapport na tango tokozwa tango nous ko développer yango mais on a ebisho c'est une histoire vraie mutankwa kiadi azakole sabawe. Azakole sabawe. Donc mutankwa kiadi azalaki moi si lokola basi union sauté. Totondi obotondi. Ngai ne na tondi bino mama journaliste. Pande ko balandi oto uti kolanda papa pasteur Kinke banzene ne ko bavanda kina mbuta ba yebi maye mbuta zalaki na yango o eza premier volet deuxième volume tokola kisabino tokozwa lisusu atali sabiso susu mabomba mi o ezalaki kati na mbuta parce que na mokili mutu soka kufi mingi ba yebi mabomba mi wana te balobaka mutu soka kufi esili mais mbuta papa yebisi biso azalaki kolambela bawei alambi banzungu ya biloko ake kolesa bango ezalaki boni toko continue liso na biso toko luka mama azali komema banzungu totalisa bino lolenge kani mabomba mi ya mbuta ezalaki vraiment merci na balandi na biso nyonso bino moko boko yoka kuna na sima kuna ndenge miziki eza kotuta pona kotalisa ete lelo eza mokolo ya mbuta. Alors, tokomi na suka émission na biso sima ya caméra ezalaki page ya mananga yende muta simbaki yango malamu bongo na réalisation ya Jose Mwilu Epako yende a réaliser émission na biso ya mokolo mwalelo to utai ko yamba mobianga mi na biso papa Kinke Mulumba Kinke Waikadila Leo Joel bongo na micro ezalaki ya bino ndeko Wilhelmine Zuzingoma Canal Congo TV.